Takala. Kasi mutu bon to be halelo o fale ba frigo ne ko bota na bi mama likamuni ni boy ko la kati appel la bi ala besoin pour Mazaki na se me er na ki mutakala na bite. Pweva suka kaya yangwana. Pweva yangwana ba otema. Dona minse komi kabwa mudonga na panza na ngaka makolo. Pamona ningo zo bi. Mais ça na panza ma kona sa mutakala ba ko ba ke mutakala e bota na e bota te différence ezaka. Wana pe to ya analyse. To ye ba so eza e bota to e bota te. Hey, me wane baby. Wane baby. Baby boy bakali. Sara ngandenge na boy. Non, attends. Yo pe miya ba so lukozo nga pa mama na okulo taka akulu. Ngande na boy. Maman comme dans un théâtre. Pour regarder un extra maman ça n'a mbila. Si quoi comme ça to la to la mki. Karina kimi ndako. Ba kimi na mama bonga mona oye ba pete loko biso to kimi la ndako. Policier yo ngana oto tuna kara eza Congo te. Moi na Congo kosa likambo ba lukio na lemba okyo batama na kimbanteke. Na poto so ba lukio première fois na ndako no zate mbila obengo na chombo na yo bako localiser yo. Sikona zo bate yo tiezo kima ndako no ozoke no batama wapi na Bruxelles. Et puis awa avaba luko na ndako Sarah na poto ba otinde la yo convocation. ouais Qui s'est présenté te yami baleko ya. Po bebi ke okyo zapo ke musala, okyo zape na occupation mo comme po mona ki on tombe sous na retard. Po ki yami balé, po convocation ezala na mail. Donc er omoni on a retard. So se présenté te faut comme mail même que na ki na musala soit na moni na retard ba kotine de l'autre deuxième. Ba koko matina niveau ya batine de l'autre na poste, ba benga ngo poste. na poste ko ya penda ba ya otiki wango botinda wisa ya otiki yo okokende bakotiki eloka ka papier yo ke na poste avis de passage voilà il faut signer pour lettre recommandée voilà azwa ki yango na maboko ne mibale a signer comme preuve donc lettre recommandée yango wana okoya. Et ce qui était, par exemple, il faut un avocat à représenter, mais ça n'a pas lettre, il faut obliger qu'il faut d'accord. Et surtout que, Karine, si quelqu'un justification, ya nana moutoko se justifier aussi longtemps maman ya mi ya ona no eli boso porte na nga. Aya ozomona na e, oui. Aussi longtemps on a vu convocation mon côté. Donc na bien bon yepe mama mi yango ba yambata na live ya ozomona ne kasi. No bata. Ya na TikTok te mambo ele ka yebite. Ana TikTok te. Donc na mukuse lokola tina école tina ba hôpital partout ba yebi ndenga mama mwana nazo yasko mama na solo sikolo kwa mama na solo ayete net bino bolo balo bino na TikTok boy basali ba live balobi so ba si solo ba net nga yo mnola na ngana mwana lobi na ola mukape sous 7h mwana na ki otika ya ki classe ver na ki nga kozwa mwana ngole pe alega okoma zoba nzambe. D'abord, comme il fait qu'on a sali live te, a sali te po akimi ndako, siko ndako on akimi na yebite, ndenge na zo kima ndako, kote na kindaka na liya kakuna, siko ena tika mwana classe, na zo mwana classe, ndenge nini, po mwana so zongi classe, mwana ifo alia. Mwana ifo ala la polobi classe, siko ena kima kato, koma vanda kota on akima? Et pas mwana vanda kato, vanda kuna combien de temps? Poko vanda poto epa mutu ya lokwa na Afrique te. Ana poto ba okilele na mayo sukola ba okalkilele ma ya moto. Kalkile nyonso. Ya ozo sela wifi mingi facture e bakisa na fin du mois. Ya dimne no ko suko maboko ma ya moto facture. Donc poto ya lokwa kini te sko kota ngona okima wana. Na ebite se zaka na Belgique te libanda Belgique. Babi na Bruxelles. Mais Bruxelles yaka na kati ya Belgique. Mais Bruxelles yaka Belgique ou place facile ba ozoye. Yo muto yebi kenga na yiba mwana yo siko loki oporte nga plainte soko mebisanga siko lobi na peuple congolais vérité te etali yo nga pe 4 ans yango mwana okokisa na loba na nga vérité te mwana okokisa le 18 juillet mwana okokisa 4 ans nga vérité exacté
à part ka liboso juge nde na loba juge vérité ke nga mwana o na yibaka na nga ye po nga na botaka te dikoso na moyena nga juge te na koloba na mutu te so sarashuna bakashu Bonsoir. ça qui passe à la grande famille de Mama Kimi avec Bellevue Kondi. Que passe à mes bayanga sur avec l'artiste principal, le principal, tonton Patrick de famille Libota, comme les famillois et familloises le disent. Que passe avec Bellevue Kondi, tonton Patrick? Que passe avec Marina là-bas? C'était tellement nombreux et nombreux. Mon amour, tout a dépensé mon pourquoi? Pour se faire belle, pour se faire beau. Parce que, aïe, que soirée sont. Papa, s'il te plaît, on sait tous que Davina a toujours eu un problème de tête. Et pourquoi vous allez... Tais-toi! Hé, ma demoiselle, na yoka likambo ya tana mutu moko te. Natikala ko yoka ngwata na mato ya mutu moko te. Mais Et papa... que personne ne me le dise. Sinon, sors. Papa, s'il te plaît. Sors. On peut m'en c'est la honte tonton d'accostater quand même. Allez, c'est fini. Dehors. Dehors. Mais c'est quoi? Il y a quoi là? Papa, j'ai vu la chèvre. Il y a la chèvre là-bas. La chèvre? Oui. Papa, il y a la chèvre dans la parcelle là. Rentre. Rentre. Rentre vite, rentre. Rentre là-bas. Mais papa, c'est quoi là? Rentre là-bas, viens. Mais tu dois me dire c'est quoi, non? Mais il vient Rentre, là-bas. je dis. Papa, c'est quoi? C'est quoi, papa? Mais il y a d'où la chèvre? Papa, comment tu sais pas d'où il est, papa? Comment tu sais pas? Allez, voir s'il est toujours. Ah, je sais pas d'où ça vient. Mais comment C'est il le village, je ne sais pas. il fallait les faire? Je sais pas. salama soko kufa batu bakufa baangelika bakufa baavoka bakufa niki asabimi asenga nani pardon soki akosa ye communauté kabota te eke azwa mwana soki mpe asomba soki mpe aluwa soki mpe abokolaka mwana ndeko na ye bino boya banani mpo asenga bino pardon bandoki moko boye bainsense communauté moko bo toxique aleka asenga pardon n'importe quoi bajaloux nga si na comprena bino communauté o bainsense communauté bajaloux bolinga komona moto avancé te so bomoni ka moto atie mwa depa bosanganaka na bato bacommentaire po bodétruire motu facilement boyelenga acharnement ya antichrist ka boye mosala na bino yango eti makambo bosala sikoyo yango bouta osala yango na antichrist bolembi non bolembi te bokochange basujet bokochange basujet banda baegri na bazoba na bamama na bapapa bizengi yango bobonga te na poto misala bosala na poto ka ya kotandaka badra baménage baboyi batono vide cerveau rien du tout eloko ya na kati ya cerveau te moto aya na poto azoloba peke na hôpital nayebi hôpital oyo akendaki kosala
Magali lo mama, Yamaga. N'a tuno question moko. Nde toza boye. Magali so eza na batu oyo kokosa na internet. Na maramba poto mwenga. Kosa ba instanso ba na ba commentaire, non ba kenda poto te, ba yoka poto na sango. Ba s'information ma mbelekana na poto te. Donc boko kosa bango tout. Mwenga. Oko sanga te. Batu bazalaka na poto. Na poto. Nga kenda poto traitement. Na poto ata mobali na yo. Aza na droit. Ya ozwa ba résultat ya santé na yo te. Na Congo kute zaka na normal. Ke bakozwa so obelaki to basalaki ob examen bako pesa rapport et pas mobali non. Na poto salama te. Wana na obeta li sola poto. Na bizengi o bazaka na poto basintegrate. Bo fungo ya makutu. Na poto, mwasi na mobali. Mwasi ya obela. Ba résultat examen na ye. Ba opesa ka mwasi. Soki mwasi a accordé ke mobali na epe. Omo na pena ke boye mwasi na mobali. Ba koti si mwasi babi ozela. Mobali a zela libanda. Mais mwasi na ondo yokotika na hôpital. Eza secret ya santé ya mutu. Eloko e révélé ngeza Magali azosala live na confiance nyonso azolobake. Nga na ebe hôpital moko Karine ba opéra kaye ba pesenga ba preuve nyonso. Ah, Magali lo mama na poto. Oyebi ke Congolais penda soka te en na motema mabe andima okoma zoba. To Yamaga oza informé te ke na poto secret ya santé médicale a mutu ba pesa mutu te. Oza ni membre ya famille ya Karine. Oza ni mama ya Karine, ni camarade ya soki ndekwa Karine, ni leki ya Karine, ni mobali ya Karine. Mais oye ka maboko na makolo. Oye olobi na ye ko luzwa information ya mwasi moko bosala ko opération awa. Allez hôpital babimisi registre babimisi farda Karine. Bando peso sko ba compte rendu. Magali Karine ayaki awa le 5 février 1982 ayaki awa azalaki na soki cancer soki na nini yango wana azalaki na maladie yango wana to operaki ye to longolaki ye ba myome ezalaki 5 kilo do ba pesi Magali. Omoni ata so ozo sala komba moko oza na besoin au détrôner ba pensée à batu. Même dans l'idiotie. Même dans l'idiotie. Et c'est l'intelligence. Oui. Attends la carte à idiotie. Il faut sagesse et intelligence et zala. So rezate. Attends idiotie en revendre atteint. Attends pour ça la mutu complot. Attends pour cause la mutu likambo. Et c'est il faut sagesse et zala. Pour tant au kosa ezwata sens endimisa mokili. Magali Yamaga na poto ngana tunyora question. Ngana yo sa elo live te na yo ko attaquer o te pona o mono nze yo oza sérieux na mambo sala. O chango penda ki sérieux et puis o loba avec beaucoup d'assurance na landi place mo lobi o répondre na live mo bozai na baken piano lobi ngana coach a vie na nga danger te. Donc so ide amuta comme loba ke ngana coach a vie na nga danger te c'est kana ba preuve azo détenir penza ba preuve. Mais place dans mon yango flou. Moi na poto ndingo loba Yamaga. Moi na Kishasa to moi na poto. Ufinga biso ndi bata Kishasa mais yo a moi na ya poto. Ya solo. Ndenge ni moi na poto akoloba ke akinda in hôpital ba opéra ki mutu ba pesie bilan ya santé ya mutu. Na poto ya wapi? Na poto nini? Ngana amona loko nze Karine abomi libala Magali na ndenga mabete na osala analyse. On dirait kaleson wana obobimisa ba chinois ba captura wana. On dirait libala ekufa Pour Magali era ute ko bala. Azaki olinga même pas ko sa ba live.
ezakika aya pesi conseil ya makamba basi ya mabala azongi. Azaki muke muka ya pesi conseil ya makamba mabala azongi. Karine, en tout cas, faut assumer. On dirait yo bomi libala Magali, yango Magali pas au rendre au bas compte pour la télémine sortie. Na coin koto ya télémine na coin wana total Brian place à obimeli la pour battre obimebele em so atikala na sima. To moni battu ba dîner to kotinga na Bruno. To ke luka Brian. Ebi to kutie wapi? To kutie na maboka bambila. Bolande. To kutie na maboka bambila. Mama. To komi to ningi to zwae mbila boy. Mbila boy. Abani non kotuna Brian ba question. Est-ce que tu le connais? Brian Nambi, oui. Abi, c'est qui? Elle, c'est ma maman. Lui, c'est mon oncle. C'est vrai? Comment il s'appelle? Yaya, mbila ni kutu koyo kangate. Brian kanda loba. Brian a loba. Elle, c'est ma maman. Lui, c'est mon oncle. Atuni kombo nanga. Atuni pe kombo ya Bruno. Alobi kombo nanga. Maman mbila tuninga. Madame, est-ce que je peux voir votre carte d'identité, s'il vous plaît? Nazi passeport nanga na PC. Atuni sou Brian aloba kombo nanga. Alobi kombo nanga mobimba. Abi ouais, c'est ta mère. Allez, vas-y. Likambu na mwana na poto mbila sakana te. Mwana zaya yo me bakozwa yo ye. Soki Karine akimi ba contrôleur na ndako azate. Première fois, deuxième fois, bakutiete. Bo téléphone musana moni. Chombo musana moni. Ngaba benga camarade nanga na mbila na téléphone. Tu vas nebo et police bengi. Moi, je pense que dossier à moi na mineur, ou ils ont ba preuve d'internet. Moi non Karine Aïba, ba photo ya Henrietta na Karine eza, ba vidéo eza. Moi je pense que eko zwata 48 heures te Magali, mais basi bakangi Karine. Bon bengi na téléphone. Ata kimindaku, na poto okima, ba localiser Karine. Na okima. Okima api, ba localiser okima te. Okima te. Et alors à Congo te na kena okimbateke mikolo mbile elukisanga na bandal na ke kimbateke boye bandeni bozwanga te eza poto Magali. Donc so Karine akimi cheye mbile localiser Karine bozwaye na mwana wana o azokima na mwana batu est-ce que boyebi ke dossier makamba bana ezaka très grave ba enfant mineur. Talanga na yaka na Brian poto chaque fois. Mais à chaque fois tu comme année na immigration, batou na Brian soki c'est ta mère. Mais ba mona ke mwana wana zu visa lié pa nanga. Azana ba document. Ba mona nyonso na système. Mais ba tout na sou mwana soki ngana zanani. Po baebi batu bayi barabana likamba bana eza na monde entier batelemelaka ba trafic d'enfants wana koyiba bana ko torturer bana ko beta tout ça ko séquestrer. Moi je pense que cause biso 48 heures te Magali po bakanga Karine mwana wana justice ça la mazonga na famille na ye kombo ngo babenga kinanyo Mia zonga na famille na ye. Likamba sika ki ba rappeler batu ba yebi ke nga bakali na saila pe Karine ba live. Nga la bakali pe to discuter na Karine na ba live. Mais en aucun jour na loba ke mwana naza mwana Karine te. Seul mutu wa nga loba ngo po mokile comprendre engeza nga. Pour nga na loba déjà que avant to be bana Karine nga na loba da kina na Karine na mona de Karine on met ça moi libéré. Donc so na ya ki so na discours mushuke mwana za mwana Karine te batu banga ba croire ngai.
On s'en point, mais depuis tout ça, là, débat, on a Karine, tu as eu Kanate, dans ce cas-là, à nos 15 jours, que le baki, moi, on a Karine. Pourquoi? Parce que consciemment, na yebi que moi, on a Karine. Na nyonso tozo mona. Karine a laissé so ba libumu, nde moi, yoza mama obota, nde moi, on n'ingana na libumu. Karine a laissé so ba échographie, non, sa kota qui va l'exana de sa moana. Il faut pas ça exemple bien, il faut pas ça exemple bien. Ya la kisi biso be échographie na mwana nenga oninga mana libumu na libumu ndenge eza na ba trace ya zemi nyonso na forme na oni kia la kisa biso te. Zonga wana. Siko yoka mutu moko lelo abengi ngai, non c'était hier. Bakali pour aninte Karine asalaki ka tanga zo bota ba filmer ata na nabi mama ata mama nini boyko parce que moi tu sais Nalaza trop expansif. J'aime bien communiquer mes sentiments et ça n'a kanda ou pas. Maman, mon oiseau bon, tu vas filmer. Il y a besoin de mon Karine. Bien, tu vas comme un niveau, on a besoin de mon Karine dans son samoa. Parce que maman n'est pas bon, tu as besoin de mon film abino. Il y a tout à Karine, à Kim Kardashian, bah filmer mon takala n'est dans son bota. Boya tour ya Karine, faut besoin de bino souci, na bino ça va filmer Karine Mouta. Tu sais pas mon Moutakala moya Karine dans son bota. N'est bon Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Hey, il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Ah, ah, Yegele. Nous là, on nous a signé. Oh oh. On a trébuché. Ah. Mais on n'est pas tombé. Non. Pourquoi? Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Oh là. Wouh. Lina. Yelelelelelelele. Non, il y a Dieu dedans. La famille, il y a Dieu dedans. Quand on vous dit, quand Dieu approuve quelque chose, quand Dieu approuve un ministère, quand Dieu lui-même approuve le travail de quelqu'un, il n'y a personne qui peut venir dire le contraire. Oh, mais la paix bango. Il y a longtemps, partagez. Ba vidéo est comme aka. Ba ministre, ba monaka. Ba validé. Yaya, page officielle. Ba lekisa, ba vidéo, le quoi ya beau. C'est-à-dire que, et toucher bango, ba comprendre que non, cette dame, c'est quelque chose. Elle a quelque chose. Non, cette dame, elle a du lourd. Cette dame, ce n'est pas n'importe qui. Yaya, yo oyo fingara tongo midi pourquoi? Baninga bavandi bazo bosser, bazo réfléchir, qu'est-ce que je peux faire demain? Toi, tu es là à insulter, tu es là à dénigrer le travail des autres. Yaya, Dieu va te poser des questions. Merci infiniment. Ministre Maman Yolande, que nous aimons beaucoup. Oui, Aza ministre Nabiso, oui. Il faut qu'on voit qu'elle est ma fleur parce qu'elle fait un bon travail remarquable. Voilà. Là, nous sommes dans la story de comment on appelle? Dans la story de la page du ministère de la Culture. Vous avez vu? Ils ont posté ça dans la story. Bah, posté en haut parce que c'est une vidéo qui parle. C'est une vidéo qui sensibilise. Surtout ça. La sensibilisation de ça. C'est-à-dire que c'est une vidéo qui n'est pas partie en vain. Qui n'est pas passée inaperçue. En tout cas, il y a des réseaux sociaux sans réfléchir. Oh, Belvi Kandi a salé loco, elle est qui inaperçue. Yonde otalité parce que yo otala raka biloko abuzoba. Po mokili mobimbe monyango. Mokili mobimbe lobelango. Mokili mobimbe beta maboko. À part les haineux. Bato bazana, baza aigri. Bato bakoma na motema mabe pour de rien. Yaya, biso to beta maboko. Na marama malamu. C'est-à-dire que lelo yo so reçu décision sa makamalamu. To beta maboko. To ko bete lo maboko. Attends, ça, il y a 30 vidéos, te yaya.
Attends, même en passant, tu repères ça. Félicitations Kingandi. Félicitations Kingandi. Félicitations Kingandi. Et ça là, bien. Mais ce qui, journée de la femme, tout le monde dit que na katia théâtre mobimba. Et ça, peut-être na 2 femmes ou 3 femmes, ne ba penser na yango pour faire quelque chose. Pour faire quelque chose. Je vais revenir avec ces femmes-là qui ont essayé de se lever. À part Bellevue, on a déjà parlé d'elle, on a déjà parlé les vidéos, on a déjà partagé les vidéos. Mais je vais revenir aussi avec d'autres vidéos où les autres femmes, il y a théâtre. Bah, ça là qui quelque chose. Je ne vais pas les dédicacer ici, mais je vais revenir avec une bonne vidéo où je vais bien les dédicacer et parler de Cotine dit que la on peut bah éloge. C'est de ça même qu'il s'agit. Et ça, c'est que journée de la femme est les cas. Binoka mafinga. Binoka mafinga. Alors, avance encore. Ne regarde pas derrière. Ne regarde pas la méchanceté des hommes placés Vandeli. C'est-à-dire que problème, c'est mon frère, c'est mon ami. On s'en prend. N'a interprété aucun à lobby nanga lelo. Et moi aussi, j'ai appelé Karine pour parler avec Karine. Par rapport à ce que Ken m'avait dit. Ken a lobby nanga Karine a finga maman nanga pendant qu'il y a un hôpital. Maman nanga a un hôpital, maman nanga koufa. Kanda wana nde, en tout cas, Domoni et Salaïnga Bomona. Il y a Ken et ça compte à rendre. Donc, il y a Ken, ce qui Ken a lobby Karine a botate et ça, azoya na ndenge ya kanda oyo Karine nenga lobaki na peut-être afinga ki mama na ye ozo comprendre na ndenge wana on t'a rendre en fait mais c'est na ndenge que Karine a botate non wana ke na osana ye comédie na ye et bref ils ont un contre rendre vrai terme aux approprié du côté Hans Luzolo oyebi to ala na stratégie mo na ndenge ya média to salaka boy soki nga na za pire yo Sarah pour y loba eloko mobo eza comme diffamation ou démagogie les sens na ocha komo na yo pour pas confirmer yango maintenant na ndenge ya Belgique Karine azalaka beaucoup plus na bateau baza plus visible ba homme public eza Hans Luzolo aza beaucoup plus fréquenté na Karine alors pour ezo sens par rapport à makambo azoloba il faut cha komo ya Hans ke Hans nem tabetela ki solo ngai na sala na Hans na sala ba vidéo na Hans plus que Ken en aucun jour nous sommes témoins en sabetela li solo ya Karine par rapport à ma marieta to vanda on dit to vanda boy to tonga na kotonga na nyonso ezalaka ya mabete kotonga na musupe ezalaka ya bien botangi comme ya mutu na absence na ye mais ya mabete pour bon nuire on s'en prendre hein? On commence à se lobby kotonga musupe ezalaka bo lobby comme ya mutu na ndenga ko nuire te bo solo likaka on s'en prend trop le papa on dit que Mikolo Petiana a succès il faut à Karine exemple a succès il faut à Karine c'est un exemple juste on s'en prend ça ba kotonga na mobo ya mabete ya bien depuis na iba ans na vie nanga tozala na absence ya Karine tozala na Bruxelles tokuta na Karine te tozala na Paris to beta li solo ya komo ya mwana ya Karine te tous on le sait mwana aza mwana ya Karine il y a des gens qui parlent plus avec Karine on ngapi na yebi batikala o témoigner te no mwana na mwana Karine te ngamoko pe na exemple na loba yango ngana Karine to ando sola te ngana